mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ya ngai tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino likambo eza ya contrat tosinya ndenge nalobaka na bino comme d'habitude mpona kobeta masolo ya Congo, masolo ya RDC, masolo ya bakongolais, le Congo ou la RDC et son peuple. Lelo bandeko na ngai tozali mardi, tozali le 17 avril 2018. Makambo nini elamuki na mboka na bino? Joseph Kabila akutanaki na bato na ye na GLM lobby. Mais na sorti na bango tantôt bamusu bakolobela makambo mosusu, bamusu bakolobela makambo ya nationalité, bamusu bakolobela makambo ya élection, bamusu bakolobela situation sécuritaire à l'est. On n'a pas bien compris. Alors que bato bazalaki kozela ke na rencontre wana et kokaki kozala une occasion pour Joseph Kabila de présenter son dauphin. Comme ça, bato bandima bamona que réellement il y a volonté d'organiser les élections. Mais ce qui est curieux dans cette rencontre, c'est la présence de Bato Palou. Bato Palou babimi awa de gauche à droite. Obiso nenge toza boye, toza lisusu kuna tête olingi tosala. Mais totala boye bango wana mbangu baki. Et parmi les gens qui vont prendre la parole, eza bato nini? Bokilo ya Adolphe Muzito. Eux à l'Assemblée nationale. Abandi ko expliquer. Bino bolobaki alliance na bino. Toutes vos communications nous en avons. Communication à batu nyonso. Tous ceux qui sont proches d'Adolphe Muzito, Tozanango, Tozo Landaka. Ba Steve Kivuata, ba Maître Blanchard. Et ça que contrat au signé la majorité présidentielle et c'est Sili. Bino bato Palou. Toyoka maloba ya Lugi Gizenga. Mais total aboye bokilo ya même Muzito wana ye wana na GLM. Je me pose la question. C'est quel type de politique en auto ko salaka? Oyo eza politique en modèle ni. Quelque part là, la politique est en train de perdre son sens en RDC. Deuxième question, bande konangai, eza incursion ya ba militaire rwandais na sol congolais. Toza kuna na Niragongo. Dimanche avant midi, batala bo deux éléments ya armée rwandaise avec armes na moyen de communication. Ba militaire na biso bakamati bango. Balobi mbo biso tolingi ba makambute. Lobi wana ba procéder na remise ya batu wana. O tolingi to la kisabatuke biso toza bien babunga ki c'est parce que ba nini ba limite zomona na bien té ainsi de suite bazongi si bango. Avec tambour battant et caméra. Bande konanga na relation internationale balobaka le rapport entre les États et zakaba rapport de force. Biso ya biso ba militaire babungaka c'était la même chose. Bakati sur frontière on a tiré dessus bazongi seli biso bibembe. Ya bangonde kwa madoué bango et puis vous passez dans les médias pour nous expliquer botali sabiso comment bino. J'ai dit ceci, la réciprocité za malamu. Tozotala même le pays des grandes démocraties. T'as la Russie na États-Unis. T'as la Corée du Nord na États-Unis. Yoko vanda wana ya bino bandeko babungi dem pa babomi bango. Bazwi bibembe bazongi seli bino. Allez ya bango bakoti non voilà biso to lingito la kisabango ke biso to Pacifique. Likambo akoza la Pacifique ezana. Ya biso wana nde banyama bapuku bazanga makila. Ça fait mal, et ça domaine la binoba militaire, mais quelque part là, bozo sala makamoko biso tozo comprendre à quel jeu vous jouez. Yangona lobaka chaque jour. Qu'est-ce qui se cache derrière ADF Nal? ADF aussi la kate. Depuis 2008-2009,
bazalaka 1400 basilaka te. Mais à tout moment on tue les gens. Même lobi bao bakendaki na GLM balobi kuna que Joseph Kabila alobi na bango que lobi babomaki 5 personnes na Beni et tozandenge wa banani bakoboma et puis bakoboma pona nini. Total aboye, il y avait un débat qui devrait se dérouler na Assemblée nationale. Oyo Paul Moyindo Zangi abengi saki ministre ya défense. Bango ba pesi motion, balobi te, ba question sécuritaire, ba ko de pas battre yango te sur la place publique. Même dans les pays de grande démocratie. Ton limite. Mais boyo kana nous raison bazo pesi. On ne peut pas étaler la faiblesse de nos militaires devant les caméras. Nzambe nanga. O ba communication wana malobango. Batu bayoka kango to bayoka kango te. Dès lors que yomo kolobi que on ne peut pas étaler la faiblesse de nos militaires. Mais au sali de bango Paul Moyindo alobakit. Il y a que tolingi toyeba qu'est-ce qui fait que batu nke oyo va continuer ko bomaka batu. Force na bango ezali ko bomba na wapi. Mais il fallait que même que bon, on ne veut pas étaler les stratégies militaires sur la place publique. Yo lobi bien que tokoti ko tanda faiblesse bolembu ya mampinga na bisote. Ana Kinshasa insécurité moyete. Na moi na Gombe. Na malweka wana kututolo bate. Tokena Lubumbashi matipisha insécurité donc moyen te même na bagolf ango Beni kuna tokolobate na Ituri. Mais quelque part là on va utiliser un groupe de jeunes ba telemisi bango wana. Nous disons merci pour le rétablissement de la paix. Bino bozana kimia likolo ya $100 $200. Ce qui est à la makambo bal basala que babeti sa compétition ya ba jeunes pour na ko recruter ba jeunes ba koti ko remplacer ba joueurs misusu. Mais ce qui ne se fait pas en politique. Namboka na biso ba jeunes ngo ko recruter ezaba wapi ba instable comme ça. Atie makelele lobi bazue ba pese ka $100 a pamba diale le bandi. Yango na lobaka na bino soki ba pesa yo biloko ya kolia te koloba te ke ngana lia kate. Deba mususo moni bango muto alobi bana nanga ba iba kate mais obomba ka mbongo na coffre fort. Tika ngo na place ya kezo mona na okuta ngo tondi. Compliqué. Mais biso bande konanga likambu ya Congo nazo répéta kabino 2018 opération Kanga Muyibi bazo kangama na Muyibi na ba okomona ka mutu soki ozaki kokosa mutu tsak bazuyo tout tard. Et puis na lobaki na bino l'histoire de mon pays est en train de s'écrire. Tangu histoire ezali kokomama mutu na mutu atala ndenge nini azali kokoma histoire na kombo na ye. Po na mboka ndenge toyabo ezana mutu mususu apona na ye kaka baye bane ye na quartier ki azaka mutu akwiti. Ezana misusu bakosa maboma parce que to mona na André Afdel bato ya maboma basokola mai. Nandima na evi wana. Mais mon pays a besoin de la participation de tout le monde pour son salut. Boti kangana pesa merci na bande kolongai. O bazana Missouri, kuna na États-Unis, na American States, na Saint-Louis, bande kolonga la joie Mwanza. Merci na ndeko Prosper Kabangu. Merci na Fiston Salumu. Merci na papa Israël. Merci na pasteur Mouibe. Message Nabino Komaki à travers la joie Mwanza. Toujours qui message Nabino, grand merci. Merci de votre soutien, encore une fois de plus. Nous défendrons mon pays. Nous défendrons la République. Voilà, bande kolongai. Masolo na lingaki ketoko kakobeta lelo. Komitu na qu'est-ce qui fait que ceux qui yabiso basoda babungi, ceux qui babungaka ya solo, na habité. Ceux qui en appartiennent, on va récupérer.
bako se retrouver wana masasi ebeti et puis na moi bazongiseli biso bibembe ya bango soki babungima il faut tolakisa bango ke biso tozala pacifique problème eza kozala pacifique te bakongolais baza batu lokola il ne faut pas bazobomaka batu un groupe d'individus bazosepelaka parce que le mal avec nous c'est parce que le peuple jusque là aza orphelin bamampinga na biso bazoloba même langage te na peuple oh baza censé ko protéger. Nos frères nous ont abandonnés. Bamampinga na biso ba abandonna biso. Ce qui omeji koloba kamata pani we kandani. Omeji koloba kaka boy utarudia mule ndani. Ndenge tozabo, je sais que tozana liberté provisoire aéroport wana na komona ngwata pembeni te. Bama kamati ngai rudisha ndani. Port na kokoma te. Et on est obligé de nous soumettre comme ça. Yango bande konanga na tunaki. Soki otali mingi mingi ba ko sala mabe ba libanda. Mais la majorité yaba innocent bazana kacha boloko. Les lots ceux qui sont sur la liste et amnistie, si les lots depuis 2014. Batikali wana baza 19. Bazo bimisaka bango selon volonté alors que c'est une loi. Loi wana il fallait qu'il co-exécuter en kotika ba mibali wana. C'est compliqué. Après évasion, ba prisonnier batikala ki soki 3000, soki moins de 3000. Lelo bazongi 8000. C'est parce que ba congolais baza ba criminels tout ndengini. Et puis dans quelles conditions les gens vivent. Donc opesa kabino nyoso tout merci. Tant que beaucoup soutenir Kabiso en prière, en esprit, matériellement, avec des conseils, nous allons vous dire toujours merci. C'est parce que nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits. Et ça n'a pas comme tout ce que tu peux échapper. Bana Maniema, balobini ni pona gouverneur. Naiki batunaye balobite, asiatika qui chef coutumier depuis 2006. Mais boye bisabi so loi ni petit si que soit qui mutwaza chef coutumier ako comme gouverneur te. Même s'il y a la loi, c'est au niveau de dépôt ya ba candidature ndeko kati ko betama. Bino pe ba collaborateur ango ya tunda na ebité ce qui est la communication. Il avait déjà démissionné. Il a cessé d'être chef coutumier depuis 2006. On les a ba raison. Kozonga ka que na dépôt ya candidature, les candidatures sont traitées et puis sont présentées à la justice. C'est la justice qui donne la liste définitive que la CENI publie. Vous avez une cour d'appel, c'est parce que Moutouna Bangwa a gagné, il faut qu'il y ait des raisons. Alors que tout le monde a une opposition pété. Voilà. Tous ceux qui sont en apport à l'élo, tout le monde a merci. Yomoto swingolu ya kotea esa fremangolu kasi eko mate seje ya koseka ba oyo mate ina note yomoto swingolu ya kobongwana esa fremangolu kasi eko mate seje ya kochola bapakano babongwani na note yomoto swi chance ya libala esa fremangolu kasi eko mate seje ya koseka ba oyo yomoto swingolu ya kobota kasi eko mate sije ya kofinga ba oyo yomoto swi grâce ya koyemba kasi eko mate sije ya kotonga ba oyo yomoto swingolu ya kobika kasi eko mate sije ya koseka ba oyo toza malamu kumamana yo zambe na lola yo moto zwingo luko te pa na nzambe koma sije ya lichote pa ya baninga soki omoni ndeko na pasi kowela te koseka oyebi te ntina nini ndeko akoma bongo omoni badivorce kosalama kowela te kochola e
mabwana owela te kotiolola ye oyebi te ntina nini fami ekoma bongo ntango mosusu tata mwasi nde moto akanga mabota fale olakisa ndeko na Yesu kasi otiki ye bongo ntango mosusu baninga ya mosala nde moto babakela ye maladi fale olakisa ndeko Yesu kasi otiki ye bongo ntango mosusu azwaki nde sango yango akomande bongo fale olakisa ye Yesu kasi otiki ye bongo yo moto zwingo lwa kozala na mbongo kasi ekoma te sije ya konyokola basali Haleluya. Mobutu azwaki ngolwa kozala president atondaki lolendo tala ndenge bakunda ye na Maroke avec 4 personnes yo moto ozwi ngolwa kozala chef Haleluya. Kasi ekoma te sije ya konyokola pepe bapesaki yo moto ozwi ngolwa kozala opposant ya solosolo wana kasi ekoma te sije ya koposa pepe bapesaki yo moto ozwi chance kozala na arme kasi ekoma te sije ya konyokola pepe bapesaki yo nzambe nde mokolongolue asengi bolingo aza na makoki ya kozoza nango apesa basusu soki omoni ndeko na pasi kowela te koseka oyebi te ntina nini ndeko akoma bongo oh Yesu ngolo tozepa na yo ozali ngolu ya solo yo moto zwi ngolu ya koyoka nzembo oyo mitala kasi na yo toza bato masumu meloba Yesu